Capage TV. Capage TV. Est-ce que vous avez beaucoup ça? Si nous ma personne en boca, na pompa kango ba parfois vana bima. Soute minanga na zolobela na kati ya question yo tuni sexy frappant. Senga no baboti bolimbis. Balongola pe bana mike na TV. Si singa posa obota. Oh, Nanen. Si singa posa obota. Nanen. Comment t'as pété pour battre comment aller avec ça? Beto. Où? Faji Telema. Nelly, Kapaji. Beto, hein? Bana 12 ans, on met la chicha. Bana 13 ans, on met la chicha. Bana 14 ans, on met la chicha. Et ça va en faire l'autre. Bato bazo bundela mboka. Soko taliba âge na bango mwana 90 azate. Baza 80, 70, Mata. 60. Pour bango ne bazala ki ba véritable ambianceur. Maman, Kapachi, je suis fraîche. Quand je viens ici, je suis fraîche. Ba danseuse, ba zape batu oyo, ba memaka ambiance makasi pe ekobo. Ozolanda. Ekobo ya kanenge nini à partir ya podium. OK. Moi ça zobina pele ya lo pele ya lo pele. Tango zo ningisa awa. Ba boss o ba fanya se mo ba ko kanga motema ezate. Jibi pia natanga moni mbongo ekufi mingi na kati ambiance. Nda eko ebisa chantamissini bwaka ba cri o. Ambiance koko na yo. Ambiance mama na yo. Ambiance akufa. Soko longwe na kapela okena André Kimbuta. Couloir Kimbuta. Te André Kimbuta. Couloir Kimbuta. André Kimbuta na quartier 1. Mama, ngana tanga kombo ya barwana na njili André Kimbuta. Nzambe mama na nga babenga kango babenga kango couloiri André Kimbuta. Kapashi. Chokolongola. Mwana 13 azobinela nga awa. Tika eso qualité. Moka oyo. Madame. Ba parents ne baza ba irresponsable. To ba continuer baza ba irresponsable. Soko lingi mwana 14 ans. Olobi ayebi makambu to kosi. Tika boy. Olingi mwana 15 ans. Olobi te nzamba zwa lokumu. Tozana ye mwe kara 18 ans, mwe kara 20 ans lukuta. Tika boy papa. Yondo kuta nini na retard. Mwana sa fonctionnata mulai. Phénomène soutien sili na mboka. Phénomène soutien sili na mboka. Telemisa. Bana baza ko attirer batu. Basi baza sous na danse soutien. Oui maman. Jo solo. Danse mususu na mboka ezate. Ezakaka yo papa telema. Mama zo binela yo sima na ye liboso na yo. Babokilo telemisa. Naza soma babokilo. Naza monter. Omoni Kofi. Fer. Fali. Omuna bango pamba libanda. Na boîte yo cavalier na bango. Tika boy. Na litoi. Na bafle. Kapashi. Dadi. Ngana za mosali ya Nzambe. Nengo moninga mosali ya Nzambe. Ningi nazo bala boye. Kobosa na te buzobe zo ya makasi. Na kotika te. Bato bazo zela na tika. Buzobe zo ya munene. Obunesu na mbuta ndeni. Tika. Pardon. Na koloba mabe pamba. Koko tanga na buzoba te. Tika na pesa na no temo tini ngai. Buta vana na makambu na ye. Ngaji doye tala ngai te. Soko ye na buzoba okuta na bena degré buzoba. Ko ngabi na za mutu buzoba ya makasi. Ke sala karate. Ngozo ba juju kikuna. Mama na kotobola mbuta libumu.
La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Kapash Télévision, en tout cas, merci Nabilo Nyon Sobo Landabiso. Maman Kapash Yeyo, tous qui na déménagement, bon ni moi chef de salle moi timidité. Bon biso le quoi tous ba professionnel to lingate ata tous le quoi to ya a makelele salama. Pombo kapé mo kile salama na onka bongo, moi komba ko zalame, au kwei au pupoli, au telemi au marché. Tous à l'adresse Yassika, tous à sur la bandalité, to komi a na galerie présidentielle, né na zolo ba ngana jo mystique parce que dans sala to zongi. Pour tous à la Afrika, ba Congo, donc to komi pene pene. Ce que le monde a Kapash Télévision, ou na galerie présidentielle na premier niveau kaka. Au monde a Kapash Télévision zawana to bandi inauguration après prophète Salomon. De côté na pastalité à Kanda aïe à Tikarabisote alors oui te maman Kapash fona rota dans studio ya sika ezana ndenge nini po miseleke te en tout cas je mu seketa kwela nga na nzete la ba non jo na lingi su mu seketa kwela ngati pasta le rato invoqué mu seketa ndenge nini place na za a komate tata pambola apambola yo maman Kapash effectivement kolo apambola ba nyonso bazwi lisusu occasion ya kolanda biso na batango aboye kolo apambola yo pona elembo ya kozala reconnaissant et pas na basal na Nzambe. Ouais. C'est très capital parce que confiance tango zo pesa yango epai na basal na Nzambe ya solo et longue kozala na ngambo na yo. Amen. Bible zoloba avato sala nyonso na mokili totika yango na maboko ya Nzambe. Amen. Mwana na Nzambe ya solo akendaka kokota na ndako ya sikate sans que aleka na deux conditions. Condition ya liboso ezalaka tango zolongwa place ozalaki opesi mbongo ya garantie bisika ya sika. Condition ya liboso okoya osokoli ndako pona kolongola botutu na nzela ya mai po Bible zoloba l'eau c'est la vie. Amen. Soko ke na kati ya Bible komona batu ebele babika na nzela ya mai na liziba ya Bethesda nazalaka se kozela c'est-à-dire moko na moko azozela maye ningana tango angelo akiti abwaka manama ipolo biko esani ekota. Amen. Esengi koya kosokola ndako wana ya liboso ya mibale mama Kapash nazo kadadi nkolo apambola yo po za reconnaissant
esengeli basala nzambe baleka. Oui. Banyata lo sambo. Ya makasi ya kafu. Ndenge biso toche matambe awa. Eza biblique. Amen. Bible ezoloba esika bayambi bino na kimia botika. Kimia. Amen. Bible bakisi boye. Esika bayambi na kopo mai. Pambolanda kuwana. Amen. Na ebite makambo na zoloba. Yango penza. Soko zozwanga mosala nzama mukie. Te. Na pekisa kwe loko wana. Pona nzela na ngoko kolakela mama be. Effectivement. Na pesa mbote. Pesa mbote. Mateya otangu na yaka ezalaka pona yo mokote. Si. Ezabe pona bato bazola na biso. Mais yo zalaka premier bénéficiaire. Pozo zwango ya fresh. Ya kafu. Sur place. Kolo pambola. Ba o ba pesa biso confiance. Apambola diaspora mobimba pe ba congolais nyonso bisika bizwa mibino parce que nganaza mosali ya nzambe ya chambote naza mosali ya nzambe ya monde entier pe ya ba commune nyonso Si. na koko zwa na problème na commune moko te ponga naza muto na tali ba commune nyonso effectivement naza mosali ya nzambe ya mboka on nazo contrôler même ba président de la république. Ate bakipaka ngai te me na contrôlaka bango. Po tozo sambela, tozo tika misala na bango, pe mboka na maboko ya nzambe, po bango baza ba dirigeant. Oui. Bango bazo diriger na nzoto, biso tozo diriger na molimo. Si. C'est très capital. Makasi. Tangu na lobaka mosala nzambe azalaka mwana mukete, batu mususu bayebisaka ngai tika bilobela. Te. Mosala nzambe azalaka mwana mukete. Nande. Pona kati église tozo kamba na bato baleki biso na âge. OK. Avant ya zoyoka parole de Dieu. Ndo mona ka mosala nzambe za toujours mukolo. Okomona mosala nzambe ya âge à 30 ans. Mais ba papa ya 50 bazo benga ye dadi. Makasi. Tango benga nga dadi. Si to bimisa ba carte électeur. Nanu te. Total. Tanto poko betanga pe na moins 200 to 300. Wana posite. Ozomona ko de yana momoko. Tokotala. Mais olonge nuni Préparation. Tolo batetika. Préparation. Na comprendre. Et nous ne savons pas kondisa. Na comprendre. Préparation. Pour to lingi pesa la na qualité. Si. Pour na lobaka banana botema na fête ta anniversaire. O sangisa ya mona lingi. Invitation à absolument tous utés. Okozwa. OK. Nazotalela tata mokonzi ya mboka. Onga na chaki na juin. Pona ba siko na tala soka kolongola ponga na beta eloko atongo sati. Souci na ngeza na beta tongo sa. Po soki pe na moni azofongola te na ko prouver ye. Nandeli. Na beta tongo sa. O beta kata confirmer. Oye ko ya. Mela no mai. Na mela mai ya mama. Omoni studio asigandeli. Tika to sopa mapamoli. Ouais. Bible est claire. Des fois, le malheur est bon. Qu'on déclare kate pour na malheur. Si. Tika circonstance moko ya e kabolo na mutu wana. Tika kayango ko kanga yango te. Ko lela pete ko yoka mawate tike ya. Bo kabwana na ye, c'est très capital. Oko kabwana pena mutu mususu bo sentiro ye munene. OK. Ko regete pe mbongo te. Te. Oko regete ponani. Na ba kongo ba lobaka maboko bakati te. Si. Makolo bakati te. Miso ezo mona maboko ezo sala munoko ezo loba ko regretter le côté. Amen. Na moni siège à Sika. Na kota pe ville kala. To bané ko kota na tangu akala. Tangu ba chaîne wana ezalaki na ben impact. Kapashi. Ato ye ville. Bible zolo ba chaque chose en son temps. Amen. Zala très prudent. Maman. Daddy. Ngai nazalaki artiste. À l'époque, nazo sala musala kitoko. Mokene kokuta ba chaîne ba télévision modèle les ont manipulé batu. Ba chaîne magazine ils ont manipulé batu lelo bakenda wapi. Babambana na ndenga lisekite. Yango nyuso na sena moyi faut que loba na nzambe merci. Ezatana yo. Faut bien calculer. Combien ça makasi pe combien ça munene.
Peko bakisa boye combat na misilité. Tant que tozo vivre Kapashi, yebaka vie eza combat. Amen. Si. Vie ezalaka combat. Ya makasi. Ya makasi mama. Bazomata pe. Tango zomata. Bazomatisa na bitumba pezo yaka makasi. Chou ezati. Vraiment. Tokolonga bitumba. Makasi. Ya wenzambe tata pambola. Pablo Kitambala, Maison Kitams. Sika, Pepele yani. Tata pambola. Papi Bouzi, papa français. Ça va hein? Bloc. Bongo Patrick Mpiana. Sika boy. Maître Patrick Mpiana. Na 4 États-Unis. Bloc. Nani sous. Moi na changu ya solo. Oya néglige ka changu te. Nani? Eric Mwamba. Cyber Café. Ba voyage kwenda vutuka. Ya solo wana. Oui. Ni se quitté. Ozuye sika na mona stati na ye. Te, mutu na ngai akala. Azongi. Wana parrain na ngai. Papa parrain. Aza papa parrain. Parrain. Il est parrain à système. OK, ça va. Au mona ka été na mona qui est Mubala mbinga boya pembe. Na mona qui est Eric Mwamba. Na mona qui est OK. Papa social. Ça va. Azana ba fondation, Azana ba cyber tous les 24 communes. C'est Tata Pambola Eric Mwamba bisika bizwami. Abanda kala. Merci Tata Pambola yo, Papa Pambola bateau nyonso bazolanda biso partout bazali en tout cas. Nzambe a Pambola bino et puis na bateau nyonso pe bazo apporter un pierre. Na kati ya Kapashi télévision en tout cas batu sous ba bengi kaka tango ba ici ba kaka déménagement moi 100 €, moi 200 €, moi 300 €, moi 400 € en tout cas Nzambe a Pambola bino ndeto bakakitunga invisible surtout ba mama te Nzambe apesa bino su ebele Nzambe Pambola bino ya mukie ya munene ezalaka te en tout cas Nzambe Pambola biso to wana biso ba soda donc to na ngo dadi maman na lobby oui ambiance et salama pona banani pe na tangu nini oyo ambiance ezalaka utile et puis na tangu nini oyo faut ko sala ambiance te phénomène wana kaka ya ambiance wana to relier yango na ba contexte nyonso ni mona biso non po yango nde to vandeli yango lelo Tata apambola yo e panzi ba famille kambo ambiance wana e kwesi batu nkolo bakiselo lisusu bafuta tika otuninga déjà likambo te ba commentaire ya buzo bapona tika na loba OK dadi na tiki tangi kombo ya ambiance Kapashi dadi nani oya koko sala ambiance to pe nani oya koko sala ambiance te pe ambiance to ko sala ngona ngonga nini voilà kolo Pambola yo amen et sepeli singa makasi na fongola biloko na kati ya ambiance oui kobongola motema mama eza chose facilité balobi boye na kati ya bible malgré na tamboli na bible te lelo na kotia bible na mosapi na maboko bible ezoloba boye Kapashi muto ya bongoli motema ayambi Yesu na bomoi na ye lokola nkolo pe mobikisi na ye akomi ekelamu ya sika amen makambu nyonso ya kalesa nini etikali to pe eleki kasi Kapashi mwana na Nzambe na moma wana bapa na ye nyonso makolo ekomaka contrôler akotia likolo wapi OK ndoko remarquer na kati ya bible kolo apona bato basala mabe mingi OK po bato basala mabe mingi bayebi ete soki abongoli motema akotala lisusu nsima te akoloba kuna na mokili loko ya sika eza te nyonso esi na leka deja baapôtre Paul po babongola mitema ezalaki chose facilité topesa trouble po batima ya sika basentir ke mosala Nzambe akoti te nga naza moto ya trouble te trouble te trouble
moko ekoti na minute ona mboka on a kopapolela ngo penza batu bien surtout l'église. C'est bien moi pasteur Lité à Kanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko bete batolo lengo na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Au kota hôpital. Et bale kawuki. Bambi semnene babimiti kama. Vimana soko vimbana. Pasuka soko pasuka. Oko sale le côté. Kapashi. Daddy. Lelo na ningine informé batu boye. Moma yango yo batu bazo reprocher nga mingi. Mosala nzambe yo zo ningo bala. Ozo contrôler le lemo na yo te pona nini. Nande. Kapashi. Daddy. Ngana za mosali ya nzambe. Nengo moninga mosali ya nzambe. Ningi nazo bala boye. Kobosa na te buzo bezo ya makasi. Na kotika te. Bato bazo zela na tika. Buzo bezo ya munene. Nande. Bana na biso ya maboke. Est-ce que tango babalaka batika ka buzoba? O batika. Batika ka te okomona latika leso na mutu azoke negosekisa batu. Po musala na ye oya bokolaka mwasi na bana yango wana. Yango mituna kikanda. Ngai pene ngomoni nga boye. Musala na ngai. Ona ko bokola semeki na bino ba diaspora yango yo. Moyena tika ezate. Kutu ezoya ne makasi. Pona zokoma na responsabilité. Fona baki sabuzoba. Po mwana batu alala nzala te. Kona pamula papi bunzi papa français pour na ba conseil. Famille Mobutu. Voilà base. Yé na conseil ko mekati. T'es bon ou bien. Ya tala ka dédicace te yé kaka conseil na nzota mwana na moto. OK. Kola pamula yé. Kapashi. Daddy. Basala nzambe ozomona basala nzambe. Bakoma ko regretter. Nande. Babongo limitema. Bache via hypocrisie makasi. Kapashi nengo mona kanga na za mosali ya nzambe boye. Eza facilité. Mokili eza elengi. Mokili eza mafuta. Mokili eza kitoko. Kapashi. Daddy. Okota na kati ya boîte. Natalisa yo. Talisa daddy. Na temi o pesi to pe question to lobela ambiance. Ni quoi? Eh. Mitraillette. Esunga kanga na makambo ebele. Na ebi. Soki na sokoli na ndako na pangusaka pe kaka mayawa. Soki pe na ye ville longo akuna mama solo ni ekoko zala. Est-ce que ekoko zala? Eh. Na si no personne en boka no. Na pompa kango ba parfois avant bima. Na pompa ba parfait. Papi buzati na ba parfait. Alba ki pompa kana. Bino réponse à la ebi. Yango pe comme si vous sélectez. Oui, comme vous sélectez. Oh, comment be koleka. Oh. Sia. Oh, pe vous sélectez. Oh, kuma benadi bi kuma sélectez kwela ngake oh. Landa Kapashi. Vous sélectez naturel. Obune sina mbuda ndeni. Tika. Pardon. Na koloba mabe pamba. Koko tanga na buzoba te. Tika na pesa na no temo tini ngai. Buta vana na makambo na ye. Ngaki doye tala ngai te. Soko yena buzoba okuta na bena derrière buzoba. Ko ngabi na za mutu buzoba ya makasi. Kema sala karaté. Ngozo ba juju kikuna. Mama na kotobola mbuta libumu. Na bimisa lichette. O te instrument? Baboyi arme blanche. Kasi instrument. Li kofi. Landa. Kofi ndeo. Tata pambola mbuta. Misika bizwa miyo. Nenya koko sala ambiance. Ambiance ebongisa mi pona banani. Soutemi nanga na zolobela na kati ya question yo tuni. Sexy frappant. Senga no baboti bolimbis. Balongola pe bana mike na TV.
senga Sexy frappant. elingi bima papa na maman olimbisa biso po buzobe bakisami po maman nanda kufuali ya fufu thème ya lelo eza sexy frappant donc moins 18 ne bakoma wana jo otela biso donc bokimisa bana pembeni ya TV sexy frappant ezaki ambiance comme sous sexy frappant te kasi te na kati ya ambiance sous thème na ko parler za sexy frappant nani a ko frapper muninga sexy Landa non Landa dadi naningi na loba nini kapashi dadi ambiance esika ambiance ezo salama eza na ba symptôme moko elenyaka place wana symptôme ya liboso eza orgueil elenyaka na kati ya ambiance ndozomona mutu soki aza na mbongo aye kokuta esika baninga bazomela alingi basentir ye azosomba ebele ya liboso orgueil na kati ya ambiance ya mibale deuxième symptôme ya ambiance eza ekobo nde nalobi sous-thème sexy frappant baboti bolimbisa na bimisa biloko ambiance ya kala toyebaka mutu po akende ambiance asilisi musala na solo ya mapeka na solo ya molonge na kati ambiance wo lelo ambiance ekomi modernisé mutu fo alata kitoko apompe parfait ya bien ya cher kasi ezokipe te na ta otozali bana mike bazosala ambiance mikolo bazosala ambiance ya basi to pe ya mibali bazosala ambiance kapashi dadi na ningi na fongola biloko oyo ambiance soki eleki makasi ebomaka pays kapashi dadi je suis un bon serviteur de Dieu na mboka mukolo nkolo akofongola bato ebele misu bakoloba te héros national kapashi mukolo nga na kokufa na mboko yo mama soki nga na ke liboso na yo badekore nga héros te mama provoke bamarche tika boy fo batianga héros national nandeni biloko na bimisaka te savant ya parole Landa non Landa boni mama te na yeli makama mama awa te ndeko na ngai tika ko distraire ngo bimbo ko ratsenga biloko kitoko bimisa tant na pesi sexy frappant moko na moko ça c'est la sexy na ye te na ngana tuna ka santé yebi atisi ni batu bazana ngo te beta nyata na kati ambiance soki eleki makasi eshitisaka mboka kapashi dadi kongo oyo mutu nyonso lelo azotomboka meme na libanda mboka meme awa bazozwa kaka conscience na retard déjà ambiance ese eliaki déjà misuni eye kozwa na retard omoni makambo nazoloba meme badiaspora bakoka kodiscute na ngai te balobi te aza na raison oko remarke mama bato bazobundela mboka soko tali ba âge na bango mwana 90 azate baza 80 70 mata 60 po bango ne bazalaki ba véritable ba ambianceur maman kapashi je suis fraîche quand je viens ici je suis fraîche maman quand je viens ici je suis fraîche Landa avec le français oh Yuri kat mwana wana Yuri aluki problème na ngai nakoti bako Yuri fa betora ndika Landa non Landa dadi na kati ya ambiance tozana ba sorti ebele ya ba place ya kosalela ambiance ba misusu bazosala na boîte de nuit tokota na boîte de nuit tomela tobina air tokobima mutu ayebi te
ba misusu bazo sa l'ambiance na kati ya ba hôtel moto afuti mbongo na ye akoti po asala ambiance si soki okepe na bato mususu bafongola ba terrasse moko bazobenga ngo kuzu kuna eza okosomba kaka secret moko silisa nyonso na kati muntu apelisa mwinda te soko ningo pelisa ka telefone mon cher bo mozo mona position na zate nanya pelisi mwinda wana okokuta ba misusu ba memani ba misusu ba vandi moko na moko azo sala o eza pose ya motema na ye na kuzu landa apashi mateya oyo nazoko bakozwa mo black te eza place cerveau monteur ya ba mateya nange vani omoni mateya o nazoloba soki batu bayoki eza retrouvaille ya peuple congolais amen eza retrouvaille mboka ezwi mbala moko élévation nyata ozalaka musicien ozalaka mutu ya mbongo ozalaki mpe kolia mbongo na baambiansi ozosepela mpe ozomela oye kozwa conscience na retard natuna yo question ntango ozalaka na 18 ans obundelaka mboka te mpo na nini ntango ozalaka na 20 ans obundelaka mboka te mpo na nini bato ebele azoya kobundela mboka esa komi na 50 ans nzoto eseni elembi un bon musicien abilisa mpe biso na kotanga nanga bakombo te mpo na koevite kasi komba c'est bien ntango conscience ya moto ye esengeli ase révolter l'ifokodisie yembi ete pendant la fête bana na nzambe bozala distraité mpo na kati ya feti ndo monaka fo patrici abete lisolo moko alobi ete tovandi na mama Esther na kati ya feti mwana mwasi moko azoya koyebisa ye na litoyi eske okokobina na ngai te tosala changement ya basi ozomona na kati ya feti ntango bakosala bachangement ya basi makambo kobanda koyebisa mwasi na litoyi moye oyeba eza te kola pambulango imusoko na sepela na nzembo wana makasi yoka chikona bimesa siko biloko ya sexy frappant kapashi kobongola motema eza chose facilité ebele babongola motema bakena na kati eglise batali ambiance bazomona libanda bazokoka te bamodernize yango marche de santé kati na Yesu pikini dans le Seigneur pique-nique dans le Seigneur ozomona bazoluka bapesango forme mais en forme te ebele ekobo dans le Seigneur zeme koti tokene kolongola zemi dans le Seigneur landa na fongola biloko fongola dadi kapashi dadi afona te ya mateya oyo nazwi te ya kotambola nazwi te ya kocirculer mboka oyo ekoma soko oke ambiansi zala kaka na libenga na yo na poche tondisa mbongo yozwa kaka essence tya na mutuka ata bakamaradi baza te loba ndenge na keboye na kosala nyonso kapashi dadi basi ya kitoko ba vrai chéri ba belle fille baza na kati ya baambiance omoni basi oyo totika na bandako na bakartier baza mabe kapashi otali mwasi ndenge asopi plante asopi kabelo fode te na elongi kapashi ndo monaka mutu mosusu azoloba ke mwasi oyo nazwa ye na orchestre ya président tel badanseuse baza mpe bato oyo bamemaka ambiance makasi mpe ekobo ozolanda ekobo eyaka ndenge nini a partir ya podium mwana mwasi azobina pele
pele ya lo pele pele ya lo pele tango zo ningisa awa ba boss o ba fanya se mo ba ko kanga motema ezate mususu pe na chance na ye a récupérer pe libala ya malonga mobala tala lo biti kalita mwasi oyo aza mwasi podium ite avana na ndako mwasi mususu pe na moment wana zui conscience alobi te chance ye na vanda na ndako ya libala ndoko mona fille moko azalaka danseuse abala abota lelo aza kimia na kati ndako libala na ye azwango likolo ya podium kasi majorité bato bazalaka likolo ya podium basalaka ngo na bentention ya mabe. OK. Pour ebendela ye mibali baya komona ye basepela yango na ebisaka ba musicien bo soutenir bana wana ya ba danseuse bazobina makasi bozobinisa bango makasi pe bobinisaka bango na ba condition nini na ba kupa mikiebo na sengle libumu polele bo soutenir bana wana soki bozo soutenir bango nzamba ko pambola yo pa ko pambola orchestre na yo po eza musala mama dans ces ans musala mutu tanga ke ko bina ke musala na ye eza lokola nga batu ba critikaka ngai o critiquer te nazana somo na yo te je suis le pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour landa jibi pia natanga moni mbongo ekufi mingi na kati ambiance nda eko ebisa janta misini bwaka ba cri ambiance koko na yo ambiance mama na yo ambiance akufa ozuka kapashi dadi otuninga question moko zamba pambola yo amen soki nzambe apesi yo conscience pe maîtrise faut que loba na nzambe merci amen kapashi yoka ekobo ambiance sexy ezosalama ba place ebele lokola bazo filma ngote moyeba ke mboko ezotamusama na ekobo ezati mususu azolongwa poto atondisi mbongo na poche alobi na kenanu na mouve na beta ba journaliste wana na bima na bango kapashi dadi motema mabeza makasi ya kosakana te eza na bato ebele batala ko na télévision azolingo na bolingo solo te azoloba mwana mwaso nazolinge mpona misu na ye misu na ye bomakanga makasi mwana mwaso mukolo na kouta poto na koya fona bima ye na bima na ye mpona sepelaka na esekeli na ye sekana te Cynthia Kanda takomi journaliste Kanda tobota bebe Kanda tia na karayo jamais te ba sexy no te ngape ka koseka na yo te jamais na kufa yo mabien Kanda bon ekufelite na pesa mateya kapashi dadi ambiance ezosala mabisiki ebele okena kapela okokuta ambiance surtout kuna soko longwe na kapela okena André Kimbuta couloir Kimbuta te André Kimbuta couloir Kimbuta André Kimbuta na quartier 1 mama ngana tanga kombo ya baru wana na njili André Kimbuta Nzambe mama nanga babenga kango babenga kango couloiri André Kimbuta ye mutatonga ngo kokata parti ote mama kokata parti ote partagez ça kokata ngote parti la personne portée kokata ngote non tu internet kapashi na lobi nzambe mateya opona te yango bien fonga pena kende ambiance otala na vérification kapashi dadi na koti babara mikie na moni ezo simba te bakuzu po kotaki effectivement na kotaka
Pour noter ya bien, faut ou taper na likambo ango. Faut ta kuzu. Soko outi to côté ya bien te. Ah. Ba Paul ba te ki o bango ba vivre aki. Ah. Landa. Kapashi. Daddy. Makambo na zolo ba mutu nyonso ayebi yango. To koti na boîte. To commander mutu na mutu guna ye. To bandi komela. Mulile kota kate ekoti. Minda moko ezo beta na miso yo alukaka kabo. Ah. Nazo miso ezo sala nga miso. Pasi. Nazo ko kaminda o. J'ai des lumières. J'ai des lumières. Ezo beta makasi. Kapashi. Daddy. Shimoki moko ebima na mboka babenga kango na kombo ya shisha. Te. Shisha. Kuna kota te. Kuna shisha na boîte za shisha. Oyebi penza. Shisha wana baza ko utiliser ngo na ba forme belé. Soit ba chelo ya whisky, soit ya bière, soit ya mai ya pamba. Maman, soko bendi kaka deku, mutu esani. Et bouger. Di boma. C'est là. OK, nako benda. Na benda siku. Il faut donc ba ko belé. Faut benda na pression. Pour un matayo ti na cerveau. Autant on a clip à Jésus de Nia c'était. Faire gola. Les padres. Non, oh. Na clip ni. Na clip moko ah na nzembo ya 33 chansons. Biberon. Te biberon te. Ya nzembo moko ute ko beta 33 chansons. Qui est derrière toi? Manix te. Nzembo Manix. Faut ça nzembo Manix Chipui. Manix nani? Chipuki. Chipuki. Cashman. Claude Onga babi. Claude Onga. Nzembo Claude Onga. Claude Onga. Claude libanga pamba ezala. Claude Onga tata pamba yo. Abenga sepela na nzembo wana. Aemba bien. Ninge fera milela yo shisha. Claude Onga. Mobali kitoko hein. Omona ye. Ngana lo ba kabila bela. Defense ke ba yembiye. Logiquement fois à la ka kitoko. Claude benga dite na wata. Kapashi. Daddy. Tant na komi na boîte. Maya miso etangi ngai. Maya miso etangi nga pona nini? Pona nini papa? Na leli. Na lobi mboka oyo. Oui, c'est bien, changement va compter au salama. Mais comme il est très difficile. Oui, oui. Mais c'est comme un rouge pour nous, quand c'est belé. Quand c'est belé, maman. Lobana, atta changement va compter, va salami, ni sous, osez la gouvernement. Nini sous daddy. Nanini. Oleli nini. Nanini. Et si Singapour ça au bota. Oh, naneni. Si Singapour ça au bota. Naneni. Comment t'as pété pour battre comment aller avec ça. Béton. Où? Fadji Telema. Nelly, Kapashi. Béton. Bana 12 ba me la chicha. Bana 13 ba me la chicha. Bana 14 ba me la chicha. Et ça va on peut l'ôter. Bah on va passer que 6 chango. Abana melaki. Emelna bana miki. Na tuni yo na ajne ko sala nini ye ba tuni ke bongo yo bela ajne ko sala nini mboka bana na bana to ye na boîte to boy ba conseiller to ye na boîte to boy ba conseiller to ye na boîte moi c'est moto azate to ye na boîte mobile à moto azate maman hey Kapashi tokolongola mwana 13 azobinela nga awa tika et son qualité
Mboka oyo. Madame. Ba parents ne baza ba irresponsable. To ba continuer baza ba irresponsable. Yo pe barende nya obine no wana. Ba pe kisarani. Ah, yo. Na singa moko na sengaki. O sa test. Na sala test. Na tala ekolekela ndenge nini. Kapashi. Daddy. Mboka oyo baboti baza ba irresponsable. Et ba konzi baza ba irresponsable. Yango nazozela na tala gouvernement o ba ko bimisa. Est-ce que ça ya ba responsable to za ba ya ba irresponsable? Kapashi mwana muke na mboko ya zate. Te baza sute. Ba konzi bazo katela mutu 20 ans ya viol. Bazo katela mutu 15 ans 12 ans ya viol. Mais bango moko bazo sala contrôle ité. Kapashi bana ba komela. Soko lingi mwana 14 ans. Olobi ayebi makambu to kosi. Tika boy. Olingi mwana 15 ans. Olobi te nzamba zwa lokumu. Tozana ye mwe kara 18 ans, mwe kara 20 ans lukuta. Tika boy. Yondo kuta nini na retard. Mwana sa fonctionner ta mulai. Caracas. Epave. Epola. Te totika makambo ko pola we hein. Comment est-ce que yo comme na ba problème. Eloko ane ningisa mokili makasi. Chance osenge na bolimbisi. Nalobaki nazaka mutu abuzoba. Ata na sengi bolimbisi buzoba ko sila te. Bo mesana nanga kaka bongo. Na yango wana Kapashi. Daddy. Esuka ki wana ti. Nalobaki baboti balimbisa. Namoni mwana mwasa yeko changa lolemo na litoi. Ngana ibisi ebandi boni. Aibisi ngalobi papa awe zalaka boye. Kapashi. Mone mambo bele. Ambiance. Eza bien. Eza pona mutu nyonso te. Mwana oyo aza mineur esengeli baboti na eba memaye na ambiance. Noke mwana akene na ndenge na ye. Baboti tolobaka boye na église na ngai. Soki olingi bazeme kota te kobima na mwana mutu te. Soki obimi na mwana mutu zeme kokota. Esengeli tangu zeme kokota yo moko za la responsable ya zemi wana. Ya acte yo posé. Si si. Kapashi. Daddy. Mboke kufi. Yozo kanisa mabe o batu bazo salango bazaba illettré. Bazaba irresponsable non. Na ba responsable. Na ba autorité ya mboka. Soki azui poste, azui ba jeep, a komine kaka na bana ya mikie. Bana wana ya mikie bazo so bango na ba stratégie nini. Kosomela ye iPad. Soki azui iPad. Moma iPad comme na maboko. Mwana amoni lokolo babeti ye kake na mutu. Akoyokela lisusu mutu te. Atindie Dubai. Asokoli na maya Dubai. Amati na betage à Dubai. Asakani na paysage ya Dubai. Tala sor na mo. Na nyonso wana kosala okomona yaza na alliance. Na mama na bana na ndako. Mais tala buzoba oyazu ya kosala. C'est-à-dire Kapashi. Daddy. Na question oyo tuni na église. Na politique tope mboka. Baza pa concernant ya kobebi mboka. Makasi. Ambiance eza bien. Mutu faut à se défouler. Au salaki lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, demi-week-end. Nayebi, samedi, grand week-end. Dimanche, to côté le sambo to remixer nzambe 14h. Kinkoli. Nali ya liboki ya fresh. Mikolo safu ebimi. Nazoli ya liboki na mwa safu pembeni. Ezo pesa kitoko makasi. Naleli pamba te, naleli na tina. Natali un jour na kobota bana basi. Un jour na kobota bana mibali. Kapashi. Bato bazolela makasi na mokili eza ba célibataire te. Si si. Bato baza ba marié o baboti bana nde bango bato bazolela makasi.
Koboko la mwana et comme il kambu ya nzambe. Makasi. Mwana zobeba na kati école, mwana zobeba na église, mwana zobeba na quartier. Makasi. Kapashi. Dadi. Mwana 14 ans a plaqué manzaka. Azi chapeau ya kabelo ama ya boaki na mutu. Phénomène soutien sili na mboka. Phénomène soutien sili na mboka. Telemisa. Bana baza ko attirer batu. Kapashi. Dadi. Mwana azokola sika. Azalaka inconscient. Balobi âge à puberté. Et yaka na vuya. Makasi. Et yaka na loyenge. Ndo mona kata bo pekisi mwana. Aboyi. Azo yokate. Lo sambo na biso baboti tolobaka mwana akutana na mobali oya malamu alingie na ndenga solo. Mwana soki akutani na mobala mabe histoire esaini esili. Bébé. Kapashi. Dadi. Mikolo naza toujours na tournoi ya ba boîte pour mater au photo continuer yango. Eza mulai makasi. Yango faut kota. Nazo kota ba boîte nyonso. Okomona bazo filmer nga nazo mela whisky elekela yote. Eza problème on ebisa ki on ndenge nazo landela. Ouais pour nazo loba soko ke pa ba voyou comment voyou. OK sika ba ambianceur baza comment ambianceur. Nazo mela makasi mikolo yo. Pe nazo sala ambiance. Landa. Na kati ya ambiance. Moi si mususu alingaka ambiance silate. To silisa tina to na tongo. O to ki avabo epo. To ki na vambo epo balobela nga pe. Balobela nga yango. Oh, a musique tant ka musique ba danjo e bandi. Eh Kapashi. Nga nazo dindaka. Na kati ya boîte nazo dindaka. Bango pe bazo tourner nga kaka ah. Dance. Yoka on. Ba dance bazo mina mikolo yango wana mama. Kota na Basi baza sur la danse au soutien. Oui maman. Jo solo. Danse mususu na mboka ezate. Ezaka yo papa telema. Mama zo binela yo sima na ye liboso na yo. Babo kilo télévision. Naza soma babo kilo. Naza monter. Moto. Na baki balimbisa bolongola bana mike. Babina le rambala mongoto déjà ça plusieurs fois. Plusieurs fois. So bineli ngambala liboso. Na yoki yango bien. Na osenga mi balete. Ya mi balé soki na yoki bien na osenga mi sa tout. OK. Pour y permettre ngana te ya bien. Il faut pas binelo. Faut pas binela nga na vivre nyonso Kapashi. Dadi. So na bina tanga ba kombo ba boîte eza le quoi na exposer ba boîte ya bato. Mais on ngana moni mikolo yo. Nenge bo ozelela kongwe bongela. Bobo sana. Tika boy. Ambiance toni na mboka oyo. Kama na na ba. Bato bazo diriger nde baza la vigilant. Soki bango baza vigilante. Abi surtout na couvre-feu. E ba do bat bazo mela susu ko le kasusu. Ngana bi oh yuko to na banga na okelo mabi tika Kapashi. Bazo mela on dirait aussi. Kapashi. Dadi, on a raison. Camarade na la terrasse abi consommation ya couvre-feu to liku tout couvre-feu si la terre. Omoni coffee. Fer. Fali. Omona bango pamba libanda. Na boîte yo ka valeur na bango. Tika boy. Na litoi. Na bafle. Kapashi ti. Yo pero kendara. Mama na oko sayote. Mona komi tuna. Eloko nini etinaka nga na bongo la motema. Ndo moni ba chrétien ba créer en forme ya comme modernizango. Pikini dans les seigneurs, pikini kati na nkolo. C'est-à-dire ambiance. Faut qu'on en a calcul. Ambiance eza permis kasi eza permis na mutu nyonso te. Ozolanda bana oya mikie bakota kelasi batanga bazwa mayele lo bakoma bato. Na tangu na kala mboko yo. Babirode ngana tunaka. Babirode bokoma babirode ya buzo bato babirode ya wapi.
chef te na ba bureau de limbisa ngai ba bureau de babane kotambola na kati ya baba bazokende kotala minera vandeli wapi mwana oyo alati uniforme avandeli wapi na mini kokanga mini jipi kokanga ah Kabila le père yako nyatanga sans fimbu ko papa na libumu te obi ke mboka zonga na ordre fimbu te chauffeur na ordre mutu nyonso ba otindo soko za libumu munene lokola ba jo mystique 200 tika boy bisu ya mike 100 et pesa kitoko mutu aliboma zonga na porte ndako na ye ozomona c'est ça tolengi payer tambola kati na Yesu te payer tambola kati na kanza batu bazoyoka te nyata efimbu alongwa na nzela makasi ozomona basoda ya bongo batikala so bomema mbongo nde bakoma sécurité makasi sécurité makasi bazomema mbongo sécurité makasi bazona ministre azui sans cynique okozwa sans cynique na point nini c'est ça mama na ningina bunda dernièrement awe azui na sans cynique biso tolongo na yebisi papa chauffeur telema wana masa c'est ça ebeta oye koya eya mwana ona bane komune lokola mutabuzoba oya nzoto mikio pembe oya yembi nzembo ya nani ya na ndenga mabete Alèche wala mutu na félicité makasi souci ya mboka souci ya nation biso tokokufa na bistoma tokokufa pe na batension mutu ya lingaka mboka makasi ezalaka elembo ya liwa ndoso mona balumumba bakufa na ba age ya mikie pona souci ya kolinga mboka ba diaspora ba benga balo mosala nza mikolo zala prida bazoluka yo na matiti mabe ndomo nazobima lisu papa mbati bien kolo apambola ba onyoso bolandi biso amen kolo apambola papa Anthony Mubi bisika bizwa miyo tata pambola yo amen Anthony Mubi apambola ba diaspora nyonso mama Daddy. Nazoluka numéro ya président ya communauté congolaise ya Dubaï. Ayoka. Abenga biso. Bande konangai nazosenga na président ya communauté congolaise ya Dubaï. Pardon s'il te plaît bande konanga botindelanga numéro na ye. Pendant quelques jours nazozala na Dubaï. OK. Siko est-ce que nakolala libanda? Te. Nakolela wapi? Bazali. Dans quelques jours. Nago lancer dans quelques jours. Pardon s'il te plaît. Ouais, babenga. Au plus tard les 10. Babenga. Nazo zala déjà na Dubaï. Ba Congolais nyonso boza na Dubaï. Même on sa Congolais te oyoka kalingala bien. S'il te plaît, pardon bande konangai. Bana chango boza na Dubaï, bana njili, bana masina sans fil, bana kingasani mikondo, bana kasavubu, bana kitambo, bana bandal, bana gombe. Obo fanda kana Dubaï s'il te plaît. Nazana souci. Na mona ba bip na bino na mona ba appel na bino. Dans quelques jours. Est-ce que ndeko moko kokolo bateke mosala nzambe ko foot hôtelité? Ouais. Est-ce que ndeko moko kokolo bangote yaka awa ba séjour na yo panangai. Ce qui muta pamboli ngai na billet, na visa. Et ça m'a bête fona bête tout. Si. Natala pe bande konango baza kuna ake kozala ndenge nini. Ouais. Ndenge na ngolé zalaka kala. Ozomona na ngolé zalaki soko yi bazo tambuso na wende na chasser. Bazo kene ko tshela mabonza. Na Congolais. Omoni panier oyo tshaka awa, bwaka yango déjà wapi? Na Dubaï. Na bémission sonolam. Bwaka yango na Dubaï po mosala nzambe dans quelques jours. Azo sala ka ne fisque une semaine. Et ça lo bien. Na mona pe Dubaï. Et ça lo bien. C'est très capital. Nde salutation. Maître Patrick Mpiana. Yes, azubo akodi. C'est que John Mystique test kanga bo azwanga zoba mama. Na banoyeli société na ki ma ville. Tata pambola yo Maître Patrick Mpiana. Baza teleme belé na commune na Fox moko communautaire. Ce qui pose na ndeko no azala kana Dubaï benga yebise mosala nzamba. Azoya. Dubaï.
première fois na kene mboka mindele e rosalo bien efungolo rando keno efongolaka ko bangela voyage te e nunate e polate c'est vrai ça e polate bato basomba babillet eke bavide kobangaka te ata moto akelelo yo kokendaka kaka pesaka nzambe merci oui am napesi nzambe merci oui babelelaka kuna okende nao kola pambola luseva kweno na mputu tata pambola yo kuna na Suède mpe bazolinganga makasi na Suède tika c'est que bien mais na Luxembourg na moni ba diminuer moi Luxembourg yango hamburger Luxembourg hamburger yango tata pambola mboka mo kola pambola ba o baza na Afrique du Sud ba koloba yo linka ka place mindele baza ba ta Congo ba kuma oloba déjà na pamboli Afrique du Sud mobimba to ngana oloba su ba pays na pamboli ba diaspora nyonso na ba o baza na Brazza na ba o baza partout kaka ngandenge na zana Kinshasa bo na mutaza na mbandaka na mona ka diaspora oui tata pambola ba diaspora amen oche numéro déjà tata pambola ba nyonso balandi biso merci Kanda merci tata mona yo amona pe ba sala pe ba baxelo manto mususu ya sika oui o ezwi moi mingi ezwi moi makasi na molonge ekende pa ken mabe zonga paste mai mabe ya boy mabe otambola pa otamboli mingi zwa tenia sika mais ouais beta moninga bandika vraiment zwa peso tenia sika tata pambola bino bolandi biso bato nyonso balanda biso la jaquette disponible ba fille nyonso bazobenga ngai pona ensemble ba costume est-ce que yebisaki kasi boutique arti azotinde ezoya traîner makasi kasi ozoyoka Hossein Saidi abini alobi nuit de noces na Turquie et ça la bien et comment tata pambola Hossein Saidi pona nuit de noces na Turquie na madame et ça la bien abibino na madame nuit de noces na Turquie c'est-à-dire ce kaka libale leki vina nge komika ba nuit de noces na sali nuit de noces na Turquie na ke ko sala na Afrique d'ici po batu nyoso batomboki siko moyen ko sala choix ezate OK na ba oya France batomboki balobi nuit de noces na France et ça la bien en tout cas merci à Kasi boutique merci ba onion sur bazo joindre biso ba partenaire onion sur bazoya ezo permettre biso to zala vraiment bien na ba plateau na biso botala ba clip na biso ya basali na nzambe tozo tchana capage télévision na début ya bénédiction na biso boza la gentillesse kotala rati na suka parce que bango nde bazo aider biso po chaîne ezala vraiment stable toute la unité est belle ba qualité d'émission et biso ba vidéo ezala vraiment très haute qualité en tout cas ça grâce à ba partenaire merci ba oyana ba bazo kende nzambe ya pambola bino pe mabota na bino pour lelo to suki wana merci bye. Je suis Steve Bandoma, socio-politico-culturel, et mon combat aujourd'hui est celui d'accompagner la politique culturelle de la RDC Intramuros, et celui, pourquoi pas, d'accompagner la mission du chef de l'État à l'Union africaine pour son exercice 2021-2022, car cette mission, pour moi, serait parmi la plus importante depuis l'existence de cette institution, parce que ça s'engage sur la filière art, culture et patrimoine. Donc comprenez pourquoi. Parce qu'en réalité, dans l'homme, si c'est l'esprit et l'âme, dans un peuple, c'est la culture et la spiritualité, sa spiritualité. Voilà la raison pour laquelle, comme disait D.R. Fanon, l'Afrique a la forme de revolver, dont la gâchette se trouve au Zaïre de l'époque, d'où le Congo. Donc Félix Tshisekedi doit prendre le taureau à bras le corps et pour amener à bon port sa mission, afin de permettre à l'Africain de se réapproprier de sa culture et de sa spiritualité, qui fait en réalité son existence même. Le président Fachi s'intéresse aussi à la question de la restitution du patrimoine, qui est une question brûlante d'actualité. Et à part les dossiers sur la restitution du patrimoine culturel matériel, je proposerai aussi que le président Félix Tshisekedi ait un accent particulier sur la question du droit coutumier, car ces dossiers pourris dans le tiroir de l'Union africaine depuis des décennies, il s'agit là du grand retour de nos frères et sœurs dont les grands-parents ont été déportés lors de la traite négrière, du commerce triangulaire. Donc ils doivent faire le retour, ils veulent leur retour sur la terre de leurs ancêtres. Cela fait
partie aussi de human resources, la capacité humaine, parce que nos frères et sœurs là, ils ont été exposés au développement, ils ont appris de nouvelles technologies, de nouvelles médecines des autres, et l'Afrique a besoin de tout fils et toute fille de sa terre pour le retour et rebâtir cette Afrique. Voilà pourquoi je supplierai aux Africains et aux Congolais en particulier de ne pas rêver, car l'heure est arrivée où la gâchette de France Fanon devra s'exécuter pleinement. Merci. ozali nzambe osisaka makambo nyonso nkolo eloko moko te elekelaka yo na se na ntango oyeya ndeko sokola ndi mokili kopesa eloko te me sokola ndi nzambe akokomisa yo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko tina sa mokili oyo papa nalola yesu mosungi ya basanto nkolo olemba na likambo moko tina sa mokili oyo nzambe eloko moko te nzambe elekelaka yo namona bato bazwa te lelo bakoma na bozwa na kompani na yo oza kaka kopesa bato misala yesu nzambe ya motema malamu nano namona te nzambe ya motema moboto namona te atombolaka bato asengaka ta mbongo te nzambe yesu. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sleep Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche.
Cliff Loge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Gouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 0015. Capage TV.